toza na biso pe na posa ya élection wana te. On a plus besoin ya élection wana. Martin Fayulu, Chilombo, toza na biso na posa ya élection te. Élection ezala te biso na yeto ko bunda. Na basango, na Felix Tshisekedi, to lobi tozo benga na bango. To baye pe bino basango, bino pe ba pasteur, to baye bino. On n'a pas besoin de vous. Parce que Chilombo, oyibati victoire ya peuple congolais. Na yena Joseph Kabila. Maintenant nous souffrons. Au moment où comme il pelekes. Tozo c'est là. Sango oteya kabisa na ndako nzambe. Mapanza azala na bino, azala mpena yo. Mais lokuta. Okamati mabebe na se ya Bible. Hein? Obembi après ozoko sabiso ba Christ. Bino bozana mbongo na bino bolia. Ba Christ mikolo nyonso mbongo ekotaka na kitunga na bino. Tolobi turo niat 2023 buti ya Mosika mutu église yo pasteur yo sango yo sultan bonga marapoto to tumbana ntoko bana na église soto baide ya église c'est que gouvernement kima peuple d'abord eza wapi e komi sikoyo fati béton na kati ya béton dongo ko bota na kati ya béton ngombe akobota na kati ya béton pilipili kobota yango na yebiso keno ozalaki coopéra moninga na coopéra yo ze coopéra na poto ngana za coopéra na kati akini tala bolunga na osala yango na masana yote tobo tolembi keba Congo sa ya yote ozoyoka Congo esa ya tata na yote ngakutu na zote elimila yo muzole wana toko pikola ngo po histoire ya tata na yo na Congo abu Oui, mon camarade journaliste. Kombo nangai camarade Kisuka Shawel already. Naza pasteur Matéa ya Kanda na Pascal. Parlement debout. Ya Lamuka. Oui, Kambami Nandeko. Président élu Martin Fayulu et Adolphe Muzitu Fumumpa. Les grands visionnaires. Parce qu'au Congo, nous avons un président élu, un président fabriqué, décoré et calqué. Et je ne sais pas comment expliquer. Merci mon amour, question de la dernière question, bazoya lisuka président eli Martin Fayulu koto pe tozo ka ba kende ko kitana ipa ya Felix Chilombo pona ko corrompre bango etaki mwana mboka nini penda oyambaki solongo omoni masolo na journaliste eza mutuna oyo tuninga na royanola yo mais sinon na ko répondre yo te parce que sango aza na service ya ko kamba makambo ya nzambe mais lelo komi na basultani akena gauche akena droite akena Felix akena Martin Fayulu azokende ko tante to azokende ko linga ko yeba nino juste biso peuple congolais Martin Fayulu nazo yebisa yo na Adolphe Muzitu na yo Chilombo toza na biso pe na posa ya élection wana te on a plus besoin ya élection wana Martin Fayulu Chilombo toza na biso na posa ya élection te élection ezala te biso na 2023 avant que 2023 donc Benganabino, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Et ils ont permettre Bisso, ils ont permettre Nga. Je regrette. Naza, Yakokonda, Nazoliate, Fatu Béton. Est-ce que les Boumunanga ont bétonné? Congo Bazolo Nandunda, les collègues à béton. Et Wobima. Matembele, likolo béton, ego bima. Est-ce que c'est ngai, likolo béton, ego bima. Mais tout le monde souffre. Béton, yo tik le coût $30 à Muzitu, abondi satimboka bien. Mais le lot tozawa pina yo béton. Oza na service ya ba Rwandais, o zo ba langue nationale ya Congo. Sone. Sango ya passé. Communiqué nécrologique. RDC. Ma babendenge solanda yo Chilombo 3-0. Partout où vous kende, vous êtes éliminé. Partout où vous kende, vous êtes bloqué. Yondo zo biso bloqué yomoko oyebi eloko oyebi eloko biso tolobi 2023 basango
c'est une confession religieuse. Boke n'est pas Fayulu, Boke n'est pas Madidi, Boke n'est pas Muzitu, Boke n'est pas Chilombo. Biso kuna tozana biso biso tozozela avant élection, révolution Gosalema. Ceux qui vont trouver solution dans le peuple congolais. Le peuple d'abord. Tout dit peine il est loué. Même en Nzela, le peuple d'abord. Kela Sekena Kuto, le peuple d'abord. Dollar, le peuple d'abord. Le peuple d'abord Kai. Félix Avosana, remise et reprise. Moukoloye soit voya. Son yo. Toi, je ne sais pas, Natchayo na ramine. Na yabite omeli soupe ya mboa. Donc omeli soupe ya mboa, ozu cerveau na yango, butof, olie, et commission liboma. Oh lobake, tango Jésus a permettre Félix. Est-ce que Félix a Jésus a na Makambo ya Félix? Mutu udini boulogi, udiweza politique ya boulogi, politique wa mafia, politique wa bishima. Yesu agoya to. La mukaye. Toza na parlement wa naza pasteur Maté ya Kanda, toza na Kanda parce que Chilombo oyibaki victoire ya peuple congolais na yena Joseph Kabila. Maintenant nous souffrons. Au moment où comme il pelekes. Toza cela. Nous vous attendons. Merci. Je crois bien ezali nde konabino oyo bomona katongo pourquoi oyo bolandaka mikolo nyonso oyo tozali déterminé pona kotombola pe ko libérer mboka oyo komona ngai zande koseya bayebinga na service à Felix Tsekeli babengaka nga bayebinga or ko bundela mboka ezate bozaka numéro moto bobenga kai bana ko grimacer ye to ko libérer ka mboka ta bosali nyonso tozaka na nzela to kozalaka déterminé komona nga oseya o batnos bayebelinga. Merci président. Question dans le gouvernement qui nous les autres climatés. Car la promesse n'est pas promesse. Ni n'était que peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais le long de journaliste marqué ça mutuno tout. Est-ce que le peuple congolais le col biso nanga. Est-ce que le gouvernement Félix Tshisekedi quel est ce gouvernement? Et ça c'est le gouvernement. Pendant bien on fika fion soit multiple non? On est soit multiple. Mettez A ou B. Maintenant banda Félix Tshisekedi abandaki devoir wana. B, toi C. Et le premier ministre c'est la même chose. Banda va nommer il dépêche pression. ILC, pression, MLC, pression, ensemble pour la République, ceux qui pour les Nini, pression, et les autres pressions, maintenant, fika fiona. Et la base de l'union sacrée des hommes au gouvernement, c'est quoi? C'est la corruption. Bakosi et Pesabi sont bons, to kwesa, to senga poste, c'est ma kwesa. Babimisi manzaka Balobi, Pesabi sont sous mbongo. Ceux qui mbongo te pèse ba poste au biso to lingi. Ceux qui te disqualifier sur majorité et comme ils ont côté utaki. Felix Tshisekedi rotoko. Felix Tshisekedi rotoko. Felix Tshisekedi rotoko. Yondo lobaki ango, o lobaki muta ko trahir peuple congolais au propre pour la carrière politique na ye abou ya. Mais on nyonso zo mo Felix Tshisekedi zo lotate. Bataille de peuple zo lota. Felix Tshisekedi amiloka ye moko. Tango asidia mbondo amiloka déjà kala. Ngana zo la gouvernement te Samba Lukonde akobima akotaki jeune akobima koko dans un mois et Samba Lukonde lelo pour l'information 8500 $ par jour n'ambeta zolala. Azana en fonction te fois 30 jours fois 500 $ na banata côté comme papa longo na enseignement nazo zoate mais on donne à un individu o azo sala musalate 8500 n'ambeto yo azolala kaka nana bangi fonction te à part ça il a un salaire comme premier ministre de Nons. Mais yo peuple congolais quel gouvernement? Ngana zo de la gouvernement te, ngana zo de la libération au Congo, ngana zo de la révolution. Ba peuple ba olandanga, ba peuple ozo olandanga. Boya ko s'allier derrière biso, tout ça la révolution. Sans révolution, ba gouvernement kozela ke bimi, ba changer bimi, ngai na yo to kotika la bilongi nuna, ba triko nuna, pe to kotika la boy. Pour na gouvernement, na la réponse mo côté, na zo zela ngote. Eh ba rimere komi ko bima. Préparation ya premier ministre avait démissionné sans balcon depuis ba préparer les biso bati la biso azaya sur rodéwa et que moi na komoni si j'ai d'abord alingana loba pour l'information ba congolais bazali banda pe na kati Felix Tshisekedi azo ke sala ba corps na gagam ba banda ko yekusa ba rwandais 3 langues nationales na biso ezala transmis na bango ba cours ezala transmis en direct na mboka na bango ba yekusa ba rwandais lingala
baye kusaba Rwandais ki Congo, baye kusaba ba Rwandais Chiluba, que Swahili baye biango déjà. Ngana mituni, baye kusaba bango ba langue wana, ko ba comme ba Congolais, c'est que biso peut avoir yango Salem. Nga peut enseignement en tant qu'enseignant, ba tracer la transmission ya matière na bango, te ko le pe ki muni Rwanda. Parce que tu as habité, formé, c'est le mec que j'ai été nommé, mais c'est que rare, peuple limbisa na longo nanga. Tu quittes le pouvoir, c'est fini. Alio ngana bengana yo, pas de mikolezo ya na bengana yo. Mikolezo ya ngao se ya to bengana yo. Naza peuple, et la tata na ndako. Ce que azole sa bana te, azola sa bana te. Ba bengana tata ba beti yo. Bana ba révolter. Moi en tant que population, moi en tant que peuple, na révolter na zo bengana yo. Article 64 pesinga autorisation wana. Ya ko mettre chèque na muto ça le pouvoir na violation mibé. Tu as violé la constitution pour ça le gouvernement. Tu as violé la constitution pour la majorité et le rattraper yo. Bimisa gouvernement. Le leçon du gouvernement Fayulu alobaki eza zemi ya FCC cash. Okobota ki simbi. Omoni ki simbi makolo ya mike, moye bima na nzota mama ezate. Okobota pene vrai ki simbi. Ma rimero zo ya basango bake pa Fayulu, basango pa ke nake pa Felix Tshisekedi. Na basango, na Felix Tshisekedi, to lobi to zo benga na bango. To baye pe bino basango, bino pe ba pasteur, to baye bino. On n'a pas besoin de vous. Bino basango bozu mbongo ya Kabila Bolie. Bino ba pasteur bozu mbongo ya Kabila Bolie. Bo kosi biso. Le même rythme, bo kolia même mbongo, bo tromper vigilance à peuple congolais. Moi je dis na boy ba élection, na boy recensement, je suis prêt. Nazali prêt. Ya ko benga M. Felix Tshisekedi na Nzela ya ba voix démocratique o constitution et pesingai. Elo na zolo ba yango wana. Soki ba ko tia Ruberwa. Ba tia Ruberwa. Bacha Lambert Mende premier ministre qui wana bazolongola ye. Bacha Augustin Kabuya. Bacha même Jean-Marc Abunde. Parce que dans ce pays tout est possible. Bacha qui que ce soit, le peuple congolais azozela le gouvernement oya bango wanate, ce sont des corrupteurs, ce sont des corrompus, ce sont des anti-valeurs. L'union sacrée n'a défini rango. L'union salité est une association de malfaiteurs, est une association des anti-valeurs. Est une association des anti-valeurs. Donc, biso peuple congolais, tous là, résultat anti-valeurs. Résultat anti-valeurs, les alinini minyoko, les alinini pasi, les alinini nzala, les alinini liwa, les alinini qu'on recrutait ba ville morte, qu'on recrutait badei national, yamboka musus. Le lobo poli. Congolais zole le bemba mutu musus. Et bemba na bango ba tie pembeni. Ozi ba Congolais ngo ba kenda beta match. Ba yela yo mbongo, ba yela ngo. Bayela yola, ba gagner. Ba gagner. Ba gagner. Est-ce que Felix Tshisekedi ba jouer na ba gagner? Li babe kolanda yo pe landi yo. Na ko profiter pour na pesa numéro maramoko, numéro na biso, bobenga biso zali 089 80 37 554 090 42 63 623. Bande ko intervenir. Boyo ka ba Congolais. Biso eza recensement, eza la élection. Biso peuple congolais. To boyi yango, to bengi peuple congolais to za la sima ya biso moko peuple, sima ya ba résistant. To libérer mboka na Nzela libération. To benga na Kabila, to benga na ba Rwandais, to benga na Felix, to tira ko sala recensement, to tira ko sala élection solo. C'est ka élection ya boy. To ba nozala ka boye, to ba nomona ka ba Ruberwa, ba Nyakeru, na mboko Nyakeru. Biso za la te. To ba province no, to ba mutuke ba Rolo, ba Nyakeru, ba Ruberwa, ezala te. Bana Congo, boya to sangana, to bunde tumbe Congo, to libérer mboka. Papa Ngwanda alobeleki yango, lelo ye wana bake ko bomaye, lelo wana bake ko bomaye. Papa Ngwanda alobi, ngwanda na kufi, me bangwanda boza ebele, bangwanda bakobota mebele. Papa tozali, lito yo telemelaki, ngape ya telemi, okoya eya. Monsieur Felix Tshisekedi, élection ou pas, libanda, mikolezo ya nazo sala eloko moko, o bakobenga yango Trump bar RDC. Et lingo lo na 2023 so to kende élection ngo. Soki c'est que yo ko za la Trump ya États-Unis. Au salari mandat moko abu parce que mandat mbele ba ko pesa yo na masango nini, na dollar nini, na fufu nini, na mai nini, na loso nini, na courant nini, na lipa nini, na gratuité enseignement nini, na éducation nini, na yo na iloko na yo abu ni de pesa
kolota ndoto ya baba biso na yo kol na kor tokobenga na yo bye bye papa nazotuna Chilombo nga nazotuna Chilombo tango abandaka vision na ye abandaka vision alobi ngai nasala vision na ngai biso toyebi vision nzambe mutu apesaka bandimi tala ngai nzambe mundimi na nga kingandi tala likambo ezoyela yo vision ya ye avizionaka ake kozwa na magorodo na bampukwa ndako na banyoka na bambua baye kovisione ye vision biso toyebi ezalaka na eglize o vision ya Chilombo ekomi na leta na politique bon tango yoko visionnaire obimisi union sacré union sacré wana yango nga na yebisaka yo ozosala union sacré te ozosala union salité union salité ya busoto bandaka obimisa union salité gouvernement mokolo nini ekobima okosala premier ministre ye wana okomi kofikila ye na boteli ebela mbongo ya Congo budget ya mboka ezali 3 milliards bon lelo lukula ozofutila premier ministre 8500 etikali kaka 1500 eloko nini ozosala yo na mboka ngana tunaka yo mbala na mbala ozosala nini ata iloko moko ozosala tate eza te ata iloko moko ozosala eza te okomi kokorompre lisusu ndenge ya liboso elekaka mutu azwaka na 2018 ezali Martin Fayulu na élection ezali bavoi ya peuple congolais nzambe mutu apesaka yo lelo okosala na gouvernement boyokana na Yesu yo yebi Yesu yo yebi tina Yesu babisika wana ozoleka eza bisika ya muyaka mutu ayaka na Yesu muyaka mutu ayaka na Yesu kamba wana oyo afongola kamba za muyaka bino kuna na Kasai mutu ayaka na mutu azate nga muyaka mutu na yaka na batu na ngai nga mutu na yaka na Yesu sina tena kobosana lelo komi ko corrompre lisusu basango oyokaka te na bino bakimbangisi bakomi ko corrompre bino ilaka ya liboso oya kala bozobosana ngo elaka ya kala bozobosana ngo tata na yo monseigneur ayo kokufa pona makambo nani makambo ya election ya Martin Fayulu bakendaka kosala violence kuna na kingakat omwe bana ba verité batiki sango oteya kabisa na ndako nzambe mapanza azala na bino azala mpena yo me lukuta okamati mabebe na se ya Bible obombi après ozokosa biso bakristo bino bozana mbongo na bino bolia bakristo mikolo nyonso mbongo ekotaka na kitunga na bino pona nini bino bolingaka bosala mabe na peuple bino batu bosalaka mabe na peuple bino batu bopesaka ba president mtu makasi bino batu bopesaka president mtu makasi po tango olobi verité soki ayete ngala za mutu a vérité lokoloba vérité bino vérité ezate boza lukuta vérité ezate lelo bayela bino enveloppe baya ko corrompre bino pona 2023 soki élection ekozala Martin Fayulu soki abimi papa Muzitu soki abimi tozonga lisusu na libulu ya Chilombo tozonga na libulu ya Chilombo bana na yebisi bino mwana Congo oyo azotambula pasi ezali tokoboya baeglise te po eglise ezali ya nzambe eglise ezali ya nzambe tokoboya nde batu tokoboya batu ya mitema mabe tolingi lisusu te musengo azalaki awa azalaki koloba verité
Musengo azalaki koloba vérité. Musengo tango bakotaka na conférence na gouvernement ya Mobutu alobaka vérité. Yo papa na biso oyo Fidèle Mbongo oza vérité te. Fidèle Mbongo oza vérité te. Ngai mu Kristo na yo. Omoni ndanga nazali naza mu Kristo na yo. Nalobi vérité yo zo kufela Mbongo ebanda na 1918 osalaka mesi na 5 ozokosa biso nozokende mbangu na kendaka ti réunion kuna bisika bokoyi bokoko bebisa makambo bila soki bolobaka no mutu akobima oya azwaki lelo pasi obiso nde tozomona yango te pasi ezali na mutu ya bino basango masumu eza na mutu ya bino basango na likolo ya Nzambe biso nyonso ata oza sango oza ikelamu musantu azate papa aza musantu te biso nyonso tozali kaka basu batu na liboso ya Nzambe bolongole makambo na bino wana merci papa Jero merci mingi vraiment pour na biso bana mboka soki omoni totelemi boye toza ba jeune mais air moko ozomona ba jeune bilungi ezokoma neti bakoko mais toa bakoko te toa ba jeune toza bato toza ke futo sala misala moko ya malamu chilombolobi na biso keno kisalume banda mbula mibale nasali eloko moko te banda nakotaki mais tala kisalo olobaki kisalume banda tala mosala biso toyosala biloko biso toyosala boye estce okokofutela ndako ya 20 000 francs na combien naza na bana mibale na mwasi na okokofutela ndako natangisa bana wana mpe balia malamu na bambula mibale osala eloko te 3e année yango oyo na basachet toza nango 100 francs market moko tobande kosomba 200 francs biso toteka 500 francs lelo tozosomba market moko na 400 francs tokosala na 100 francs wana nini soki na beli tala santé naza nango natanga mpe nayebi kokoma kombo nanga mpe identité nanga nayebi yango yo ozalaki kopera neti nga mpe na poto wamasa nanga ti yo akopera na poto nga na okopera na kati ya kini foka meme ozala na susi na biso bakopera fo ozala mpe na susi na biso bakopera mais pourquoi osabote biso bakopera nakende mwa moke na armée balobi la discipline est la mère des armées soda akendaka koyekola mibeko na kati ya centre ya rééducation mpo aya koprotege population na biloko na ye mais biso bato tozoteka basachet bamai bazobwaka biloko na babalabala bazopanza bato bazonyokola bato tracasserie yo chef de l'état soi-disant chef de l'état ozoloba nini oza na baministre ebele eloko nini yo ozoloba ozoporte biso nini baloba na biso adage moko balobi un bon chef c'est celui qui montre le chemin de bonheur aux autres mais yo sikoyo okolakisa biso nini na bandulu ata nasukaki na premier primaire komekana nga te mpo na oyeba kokoma na kotanga yango nasengi na président Madidi kolemba te oza Madidi fu mitema na biso ezala pio mais soki eza moto toujours mpo tozokoka te Muzitu atikelaki biso dollar na se na 90 lelo dollar avant Muzitu félicitation lamuka oye lamuka oye lamuka oye monte Fayulu président Epeli bango nyonso baza mal à l'aise po visionnaire amonaki na Mosika ayebisi biso alobi ndenge nazomona Congo ndenge ezokende lobi tokokolia 10 dollars ekozala ba 20 000 francs lelo eza na combien vraiment yango na félicité ye nazonga moke na enseignement biso toyebi kokoma na kotanga ebongo bano biso tozobokola bano biso tozobota bazotanga bien te 2 mois botindi bango classe 4 mois bobloke bango bazelaka yo kendaka ba voyage après na simo yo kozonga bozonga classe mwana ayebi kotanga te ayebi kokoma te bomatisi ye bapoint akende liboso mwana wana koyeba nini akoloba nini nazonga moke na basango sango bozonga na 1883 na vérité oyo roi Léopold II asengaki roi Léopold II alobi boy tozongisa vérité ya banoir bayebaki nzambe utakala bakoko na bango babandaki kosoumettre na nzambe ya mpungu babandaki kosoumettre na mvidi mukulu babandaki kosoumettre na mungu di mwemba na nzakomba lelo oyo bino basango bozokende kondima bokota na église ya kimbangiste pole kende kobomba bokende kuna bokorompre bango
nazozonga na yo papa Joseph na kati église ya Kimbangiste teya bato vérité makambo nini papa alobaki le 6 avril oyo tozozela bilaka to bilaka te oza na posa olimwa ndenge tatano alimwaki na niveau ya Inde bato banda kokufa su na nzela ya nkamba mpona lokuta eza ndenge wana eske eza ndenge wana yo Chilombo soki ya solo oza kasayen raisonner biso zongisa biso na histoire ya Congo ngongoli te tabundaka bitumba na kati ya nini ya Kasai azalaki un grand chef coutumier abundaki bitumba mama Kimpavita abundaki bitumba mama Nzinga abundaki bitumba royaume Congo ezalaki royaume moko kimi ezalaki mais lelo oyo yo komi kokende kozala matanga mosusu ya libanda oyo komemela biso awa tozala kaka na matanga ya dollar ya kolia ya nzala ya baklasse ya makambo nyonso tu afuna eza ya solo makambo oyo ozosala biso Rwanda ya kodirige Congo raisonner Mobutu makambo asalaki na tata na yo eza na mokolo moko te Rwanda yaki kotelema liboso Mobutu po ya konéglige peuple zaïroise alobi zaïrois fu kotelema zaïrois misonga mais yo sikoyo olobaki na biso raisonner ata malobo papa alobaki ntango ozoprêter serment na yo oyo banomaki yo olobi le peuple d'abord lelo oyo peuple d'abord eza wapi ekomi sikoyo fati beton na kati ya beton dongo ekobota na kati ya beton ngombe akobota na kati ya beton pilipili ekobota yango nayebi soki no ozalaki kopera moninga nanga kopera yo ze kopera na poto nga naza kopera na kati ya kini tala bolunga na osala yango na masa na yo ti okonegligeaka biso bakopera te merci vraiment na soki wana tala lingi naloba mpona makambo etali kashi kaleson kasi kaleso biso toyebi kaleso balataka yango na nzoto biso tango tobotami nzambe atindi biso na mokili oyo toyaki mutakala toyaki na elamba na nzoto te toyaki mpe na elamba na zolo te kasi kusho oyo kobimisela biso toyebi ke eza bablocage oyo yokei kokobloke Congo na bamonde interrible invisible bamonde ya bascience bamonde ya bamandona toyebi yango mais nalobi na yo boye ngai omoni nga nde natelemi awa nazeli kopamba epa na yo banda mosala ya bakashi kushi natikala kolata yango ata mokolo moko te mpe nakotikala kolata yango te mpo yeba ke place yo tie eza mpe na baoyo mpe badelivraka mboka lokola nga nalata yango te mpe naza mosali na nzambe na nzela mama Sainte Marie oyo abundelaka bikolo mosusu oyo ya badindela bitumba mpe balonga bitumba wana nayebisi yo kasi kusho oyo eza na nguya te na Congo eza na nguya te yo Kimbangisi soki yo mutu okanga Congo na mai ya nkamba na liziba ya nkamba yebake tango Yesu akomaki na liziba oyo bato bazalaki komibwaka mpo babika me tango Yesu atiaki makolo na liziba wana bato bamibwakaki lisusu te mutu nyonso abiki na kombo ya nani ya Yesu yo zotanga Yesu eza biso eske yo yebi Yesu eza ye eza yo eza ngai yo yebi Yesu eske Yesu akokita awa mpona yo tango Yesu akufi na mokili oyo eske nzambe akitaki mpo aya kobikisa Yesu akitaki te mpona yo nde Yesu akokita me tolobi na yo boye tolembi keba Congo eza ya yo te ozoyoka Congo eza ya tata na yo te nga kutu nazotelimila yo muzole wana tokopikola ngo po histoire ya tata na yo na Congo abu ezala Martin Fayulu lokola lia na tata na yo soki akoti na kisa bakontito yoki ye wa manifestation mpona Kisekedi mokolo yango tokobomana histoire ya tata na yo abu mpona mabe na yo po yo oza na posa bakongole te bana oyo ya bajene oyo ozoniokola ntango oyo ozalaki mwana opposant ozowuta poto ozokita na aéroport bana oyo soki bayoki ke mwana opposant Felix azoya bango nyonso na nzela aéroport bazobetela yo eske lelo bana yo koki kokanisa te frère Patrice alobaki kanisa likola bana oyo bazotelenga na boye lelo bana bakomi bake kosala bilanga na zamba nini okomi kobomela biso bana ke bana tango tata na yo atindaka baya kotonga ndako ya bambeli na liberté
bano bayebaka makambo masheti te bano bayebaka makambo mbeli te biso tomona ndako mbeli etongama na liberté na misu na biso moko kebana bano oyo ozoyoka kebana bano oyo tia suka na bilanga na yo bavile na bino bauti na bandu bakuna batikala kobetela yo maboko te bayamba yo pene aéroport te me lelo bakomi bandeko na yo me o babetela yo maboko lelo bakomi mabe keba me tolobi na yo élection ekozala élection ezala te biso na ye tokobunda ozoyoka biso na ye tokobunda tosuti nange eza boye nazoyebisa basango bato basambelaka na bapoliticien ya mboka soki bomoni bato batelemi na baveni mibale misatu mine bamama bisika bazoteka bozomona masolo eloko mosusu eza te lisolo ekomi kaka ya politike so bomoni peuple misi na ye ataleli na politike population akomi kaka liloba nyonso nde nini gouvernement mutu nyonso ozolamuka boye masa gouvernement ebimi ote bozozela nini mpo na nini mokili mobimba peuple nyonso bakoko bana classe nyonso mutu nyonso amipesi kaka na politike bozomona te peuple ela amipesi na politike eza danger mpo na bino na meme bato ya baeglise bisika bozosambela eza danger ya monene population atelemi makambo nyonso amipesi na politike eza danger mpo na bapoliticien mpo na bino bato ya baeglise bozokende osololi koto mponi bokorrompre bato bozosala bato bamaskara so bolingi mpe baeglise ebukana ekobukana mpo tokomi deja na kanda tokomi na kanda baeglise ekobukana minitio moko biso nyonso toza bakolo mboka moko ta kobangisa mpe moninga te minitio peuple congolais aza prêt ya kokufa mpo na mabele na ye toza deja prêt ya kobongama ata botia bapolisier baza ya kokonte bakokota na baveni te tokosilana minitio 2023 kutu biso tozo na mutu na biso eza te ndenge babotaka yo obimaka na sa makolo ya mama na yo Felix ndenge biso mpe tobima na basa makolo ya bamama na biso moko ta kobangisa mutu na mboka oyo biso nyonso 2023 tozotala yango te tozobanda gauche droite eza te élection eza te basango bokende te biso kuna toza te tokobanda na baeglise yo policier obima te biso kuna toza te yo peuple congolais déjà akomi déjà prêt donc peuple congolais déjà akomi prêt aza déjà ya kobongama po akufa baoyo bakobotama ata baoyo bakowuta libanda ya mboka bakoki koremplacer biso baoyo toza prêt déjà ya kolibere mboka na biso toza prêt nga nalingi naloba à propos ya basango vraiment ndenge nayebi basango bapère catholique baza bato baza na logique être catholique eleki moto oyotambola tout droit moto alingaka te bacorrompre na sepela na basango mpo batambolaka tout droit baa na logique soki bakoti likambo bakenda na malamu mais nakoregrete soki basango nde tozoyoka bakokota en complicité ya Chilombo pour en faire souffrir le peuple congolais. En tout cas, on souffre. On souffre. Comme on a habité la mboka, on a même importance de retenir sa balade pour base la banane. Donc on va courir dans la chaise de ta banane. Tout le monde a moyen l'équipe, pas c'est l'équipe Chilombo pour boiter. En tout cas, non, aux président pour na habité sur le peuple, on va faire que place sur bien. Batiaki kotia ndenge kabila tsaki mais kabila tsaki muta malamu dès le début moi malamu ezalaki bongo yo pe na bandi distraction tozokende juste tozokende wapi mutu soko ozo promettre pour la réaliste mutu aprometaka ntango na promettre na koréaliser mais ayo promesse sans koréaliser eza nini tozokende wapi Congo toaki na décadence maintenant tokomi na déclin toki na chute à Congo tozokokata en tout cas soko omoni moyen te vraiment qui démissionne po tolembi paseleki papa paseleki tozela gouvernement bima tozokuna kursa koyela baposte bozoyela baposte bino bozoyela baposte mpo na babungu na bino ebongo biso bapetit peuple po biso nde topemle pouvoir tokokende ti wapi tokokende ti wapi estce na sera kabila baoyaki na baposte
Kabila azalaki bape bawelaki ni baposte te oyo bino komi bo balewela baposte oyo tokende boye bosala boye gouvernement bosala boye ezalaka te en tout cas tolembi biso bamata ongo de politique te bokoma bopaseleki rien ne marche moko na circulation eza te bato baoteka bazose retrouve te bato basala misala bafutama te moko na paseleki tokomokona fufu na munga na pilipili tokende wapi na tomso yaki moins cher comme cher moyen eza te en tout cas tolembi message eza boye biso bana mboka toada déterminé na nyonso bozosala oyo baunion bololo baunion sacré biso moyen tokipe makambo wana eza te biso na minute tolobi boye bino bato bosambelaka toyoki bino tromboka moyen passé osalisali mayu ya 3 élections au Congolais moyen zwa wana mboka moyen se retrouver tolobi turo niat 2021 kuti ya Mosika mutu église yo pasteur yo sango yo sultan bongambaka po totumba nani tokobana na baeglise so tobayide ya baeglise seke gouvernement kima po tomoni bino biso tokolia tosalaka te réalisation mona mboka ezalaka te toyokaka kaka boyiba ba 62 millions tozoka bozofutela mutu moko botel ba $8500 yebisa biso tokokende wapi baaja kobala ezoleka tozokima basi donc na mboka na biso moko tokozala baumbu toyaka kotika bino na mboka oyo bino bato biso banyama toyebisi bino tolobi boye biso peuple congolais tolobi turo niati vouloir pas tokobengana bino l'église tokotumbala moko tonosambela lisusu te tosambeli trop seke na seke torestrouve eloko moko te banda lumumba kufa mboko echange nango te banda kasavubu akenda mboko oyo echange pa tolobi niati tozala posa ya changement ndenge bapays mosusu ezali kongola kobebimaka te mpo na nzala tomona baninga bayaka te mpo na nzala siko biso tobimaka mpo na nzala pourquoi bambongo wana bino botiaka yango wapi bolobi mboka eza na minere mboka eza na or mboka eza na diamant mboka eza na couvre mboka eza na nyonso mboka eza na coton eza wapi peuple congolais azo se retrouve na eloko te toyebisi bino turo tokobengana bino 2022 ezebele baeglise tokopanza yango bato banosambela bango esu te toanosambela su te okosambela ni eglise topanzi okende wapi nga nazoloba mpo na mboka oyo ntango Felix Chilombo alobi akabwani na FCC nga alobaka yango non akabwani te eza masonge yango tomoni yango tokomi komona yango akabwanaki te eza stratégie asalaki apesa bato kibiba amemi bato na article 33 oyo elekaka na MPR oyo eloko papa na ye arevoltaka papa na ye arevoltaka na eloko ya union sacré oyo alukaki ke parti politique moko ezala te bato nyonso basangana bakoma eloko moko yango asalaki eloko union sacré mais Fayulu lokola azalaki na vision ayebaki ke azokoma na esprit ya Mobutu yango aboyaki kokota na union sacré wana dans les preuves conséquence nango yango oyo ya union sacré oyo conséquence nango yango oyo ekomeli biso lelo tozomona bato nyonso ya FCC oyo alobaki bakabwani na bango bazosala nini bazozonga na pouvoir tozokende wapi 2 ans yango tozokende 3 ans yango konia eza te kombele eza te classe ya bana eza te bana bakomofuta minerval na minute oyo bazobengana bana biso oyo tovivaka na dollar ezokita te bozomisela biso Muzitu asala 5 ans dollar etelema na 92 ezala ministre moko te oyo asala lokola Muzitu afuta banyongo ya mboka oyo amatisa budget ya mboka oyo banda Muzitu alongwa eloko wana RDC etikala kosalama te yango wana biso nyonso peuple tolamuki ye Chilombo moto apesaki kombo alamuka
lamuka wana po alobai na biso peuple tozala éveillé sikoyo peuple toza éveillé pouvoir ya tour eza ya peuple eza élection te po élection na tricage tolingi yango lisusu